Alobi Belleville aye koloba ba français ezanga tina ezali trafic d'influence pe monoko ya Belleville ekomi kokende mupandi ezoli kolakisa ete Belleville akomi na suka kala mingi te mutu ya mutu ekolala po guerre oyo esila nakangi na obuku. Ba famille bota baloba na mokili omoni ndoki belela ye vraiment soso yo soso oyo ba soso oyo baselaka kolela kokeriko soki nga na bado sala émission balobi omoni ndoki belela ye ndoki te akanga yo mungongo biso tomoni ndoki ya famille na biso ya famille bota tomoni ndoki ya vie ya Belleville ezali Gabriel tokovanda kimia pona soko mokete po biso tozali ba Kristo tango tomoni moto azali zabolo aleki na TV pona kolakisa biso etalingi abomela biso Belleville na biso tokokanga monoko soki moke te ya Gabi na yo na Belleville oyo nzoto eza na malformation makasi eza nani ya Gabi. En tout cas, tant que vous avez dans la douche, est-ce que la douche est dans Kitalatala? La vérité, je choque personne. Il y a Gabi, est-ce que quand tu as la Belleville, na régie, c'est la Belleville. C'est la Belleville. Quand tu as la Belleville, Gabi. Totali ne longi na sans maquillage, sans poudre, sans filtre. Ya mbunzu la misu, mbunzu la mbunzu, misu na misu, matoi na matoi, zolo na zolo to vandi boyo vandi boy. Po moni mikolo na oya boya. Aya vraiment boy. Po tango yo kolobela mutu ya tampo, il faut ye la ye o lakse ndenge yo bateli poso nzoto na. Gabriel, tango yo mitali na kitalatala ozala pena teni Adana Eve na salopeta yebso ya motu ya respecter Belleville parce que Belleville atangi classe koleka yo na yoka otana lisolo ya diplôme d'état te na yoka otana lisolo ya certificat école primaire te obana tso na kisasa ba obenga ngo lelo test de niveau te na FEP. Gabriel yoko na lisolo ya kotanga classe te na mona yo mungulu nzumbanga nzala mbala moko na théâtre oza jara bana o bakola balinga classe te na vie oza jara bana o bakola balinga conseil te c'est pourquoi moni okenda bakinga kati okoka osala na mbongo eloko te kimamba na mutuka mo ndotambola ngo ekenda api bino moko na munoko parce que famille bota oyebi ke bazo se trahir na maloba na bango moko tanto andoke kuna mukonzi ya mutu azalaki te mama ando perception mbongo biso nyonso monta moko égal mutu azalaki la muninga ta na 100 francs azala te Gabriel yo mbongo tia wapi tu connais les maboke non tata la munene tia na chambre na yo tikala ndenge babota yo tikala bolumbu mitala po déjà na forme na bilamba déjà biso tobebi résultat pesaka so zala penda consciente parce que avant ya koya yo oya kolobela Belleville mabe to oya kosilisa lokumu ya Belleville na TV il a fallu que soit ma miroir ya munene Gabriel aussi miré. Tu devais d'abord s'y mirer devant le miroir. Au moins la forme na yo. Si na makolo na zoloba. O mitali o midumoni pela lo lenge yo zali esengi osilama. Biso batomo na Belleville munoko ke mupandi to ngo pese ave sa butu. Et simbate.
Pour naïbité, c'est de quelle intention? L'intention nini? Oh, yo Gabriel Olobi ke Bellevue Mounoroke mou. Pena ya famille Bota, pena ya Congo Victoria, pena ya Elombe CC. Mais si là, tokobenga ye na kombo na ye parce que yende azali moto oyo abuki lokuta sur la toile. Amana lo balokuta ya sila esengeli na bino botalela nga elema oyo. Et bongo tozonga tout juste après boyoka lokuta ya sila. Je me sous-estimé na koloba tout à l'heure na ko kokate na epelé ya ba comédien otozana bango na musala awa. OK. Parce que pousser na sala SP. Ça la chaîne. Je me posais cette question bazai belé. Pourquoi tozana bango na musala batinda nga pe ebelé na sa chaîne. Et nous avons mis tout dans nos bandes na komana nté na yeba ko komate na yebi je connais rien au état du makambu ya vraiment ya écriture et na meka ki ne ba nyoso ka ba mekaka et na meki et voilà. Et on a vu SB secret nango eza chaîne moko il y a beaucoup de témoignages. OK. Et donc il y a ba film ming les inspiration divine. Voilà, très heureuse de vous savoir nombreux à nous suivre sur Congo Victoria TV. Bonjour spécial na famille Bota ya monde entier. Bonjour na bino ba famille Bota na lela bino ya trop. Quand bino komilanga ba message na mona ki ba commentaire na mona ki ba message na bino nyonso, moi aussi je vous aime beaucoup. Na lela bino makasi loko abiso ngana bino tozaka un objectif moko. Il y a soutenons Bellevue Kondi. Aimons, nous vivons. Aimons Bellevue. Namité Mabiso, portons Bellevue dans nos cœurs. Merci beaucoup. Nabatu nyon soba komela kinga. Merci beaucoup. Nabatu nyon soba benga kinga pona émission ekota kilobi. Na pesi bino merci. D'être bana lingala na tondi bino botondi. Tika ete nkolo Yesu Masia. Abomba pa bate la bino, to continuer l'aventure jusqu'à la fin, to continuer protéger, to soutenir notre légende, notre Bellevue Kondi la patronne, notre star, notre maman Kioma, notre bishop de l'écriture, notre sœur, notre tante, notre petite sœur qui est Bellevue Kondi la patronne. Merci beaucoup na ba union sur motema malamu. O ba like vidéo, ba partager ki. O ba tike ba commentaire na bango, o ba témoigner ki ba gratitude na bango envers ngai. Nga pe na supporter bino à cœur. Merci beaucoup na bino. Je vous aime beaucoup. Koloye so bomba bino, abate la bino. Bandeko bino moko bomonaki sortie médiatique ya Sila Bisalu ndenge aleka kepa Aisha Okoko lelo na moni to bandana na livre parce que beaucoup eza déjà a livre Bible komi makomi ya vie ya Gabriel lelo ekomi etindeli biso ba verset pe ya makomi ya Sila eza na kati yo muto sur émission ko bomba ngo pona yo moko te partagez-le muninga tia ngo na statut na yo ya WhatsApp partagez ngo na Facebook na mir na yo po batu bandeko musu pe batala ta musoza kana ba mi moko ya famille Bota na ba mi na yo parmi ba mi na Facebook yo ye barate. Partagez tata Pitbull. Pour na yo muto talinga mikola lelo za famille Bota kombo la ngezali mama kulutu ya famille Bota. Autrement dit Pitbull de Bellevue. Ngai nazambwa ya pamba te, nazambwa ya Bellevue. Mais nazambwa ya pamba te. Nazambwa ya race américaine. Pitbull. Quand je dis Pitbull, tu comprends déjà naza race ya mbwanine. Donc naza Pitbull de Bellevue.
Nga naza boy à Bellevue. Je suis la sœur à Bellevue. Je soutiens Bellevue na motema nanga mobimba. Sambongo 150 francs à nini, sa matata. Chaque on a biso lelo, au vanda poto le qui sont na tribunal, pour kosi obuki le kuta. Et sengeli na yo, totalisa yo babunga na yo, pe le kuta na yo. Avato kene na ndeko na yo, Gabriel. Pour ma combien Gabriel essaye yaki. Notification c'est kota qui ma combien Gabriel eza déjà a. Bande kobina non so boyebi. Si là, en tout cas, papa Kouta famille Bota, il faut na komela ye. Ati de la ngai vidéo oyo. Si la bisalu, na bengi na kombo na ye, oh papa pesa ye. Na bengi na kombo a scène na kombo ya papa. Wana eza kombo a papa, biso to respectera ba papa na ba maman. Tokoki ko suyer mémoire à papa te. Qu'il repose en paix. Mais awa, tozo sila na biso bata TV. Tina nini toko sila na bino moko bolandi video wana. Lokuta ya sila. Tangu tolo bakake sila za mutu ya lokuta makasi. Muta double discours. Sila boni lokuta makasi boe sila. Bozo se rappeler na video moko. En tout cas, fona sa makasi na luka video wana. Mwana moke na motete na ye. Allez-y comprendre. Si la a ça la vidéo, pour qu'on remercier Belzi Kandi qui est notre star, notre maman Kioma Mwasi Mayele, pas comme les autres, unique à son genre, bishop de l'écriture, l'okapi de l'écriture, Belzi Kandi wa motema. Si la za lokuta. Si la naebi nanga ko za no lokuta. Mais lokuta oyo bimisaki na mokolo ya lobi sila. Lokuta wana c'était débordement de lokuta. C'est trop. Obenga Belzi Kandi mwana moke na motete na ye. Mutu apesa yo idée. Yako sala SB, c'est Belzi Kandi. On fait juste te rappeler parce que si la linga wangana, si la ena lokuta mobe ya moto moko na TV, non. Toyebi que la reconnaissance n'est pas de ce monde. Toyebi yango. La reconnaissance n'est pas de ce monde. Mais l'ingratitude dans la Bible, c'est condamnable. Si la boni lokuta bo ici là. Si la yo pena ba film nyos opesa ka film na munoko me yo koma kate. Nazana okuna tena tiki no kuna to koma sima. Po tozo kiesu muna matière. Si la yo koya okosa ovandi peda devant public na batu o ba soutenir soit déjà les abapuku les abakuluna. Si le zo okosa librement, tu es ko za lokuta wala to yebi ke si la sa lokuta. Mais likambu o déjà yo moko ya olobango na TV. Ba vidéo etikala si la yo koya okosa boete ma chérie. Bah, comédien belé, comédien nini. Nicole Bakata to mone sika tournata tournaka biloko bato. Ara ni chaîne YouTube. Azara ni na groupe théâtral, je sais pas si j'ignore. Mais existe na ignorer. Na ebité comédien nini. Soki ba comédien ba pesa yo idée ya kosala. Chaîne YouTube. Pona ko sala ko tourner ba film ba pesa yo makoki te. Ba parena SBT. Qu'on se le dise. Tona moment moko internet ayana nyonso. Ayana solution nyonso s'il vous plaît.
Toi, normalement, le couteau tête au boy, parce que ignorance, c'est ça, mais toi, tu ne peux pas ignorer belle vie. Ainsi là, comment on a dit que on pesait. Mais à l'époque, belle vie, qu'on dit peser déjà, elle écrivait déjà des films. Hein. Major Bissadi dit viens dans le loma Boni boye. Oh, maman. Ngamo maman ngamo sila on kitampe sila on kitampe sila. Sila on kitampe. Ngamo maman. Le couteau le couteau des tailleurs. Le couteau des maçons sila. Ndako etengami mukolo ndako azomona ndako etengami maso azo insister ingénieur a insisté le bide yo azomona ngona misu na yo molali na ndako ngana mona na misu na ngai yanga mutu a construisaka ya boni lo kuta boye o boni lo lendo bo lutisi lo lendo pe mapeka boye likambo nini mama toyebi kozaka mutu mapeka. Je m'y attendais même que l'émission wana nayebi kokotanga koma belle vie te po ekosopa yo na bapuku na les abakuluna. Il fallait témoigner la gratitude. Oyebi mutu ingrat à prospérakate. C'est pourquoi mon film choc et si eti na poso etabe. Toi na moment où YouTube eza ko basculer makasi. Mais t'as la vie à filmer na yo, t'as la vie à belle vie. TV, même Candy Star fait mieux que SB. Et ça va vie plus que SB. Tant que yo ko ignorer mutu oyo, a simba na loboko, a la kisio nzela, po bunga te. Au salaka oui, au salaka théâtre, mozalaki comédienne te. Tant dans le Bible, ma famille, ma vie, oh, ma koulout Amélie Lungwila, oh, Amélie Agenette. Parce que si la azali comédienne te, si la za humoriste, si la az Dorothée la classe, eza ignorance te, parce que ozala humoriste, eza ma bête. Le col à ma président ça que je salue, mon bala ma véro, libala bo mwana, ti le ba obo tabana. Le col à président Hans Luzolo, asa humoriste. Mais il peut aussi intervenir dans la scène, là où il y a des comédiens. Il faut savoir quand même faire la part des choses, faire la différence plutôt. Si là, te oza lokuta makasi. Ba comédien belé nani. Maman Marie-Hélène Koutou déjà. Na habité groupe évangéliste c'est ce qui existe à kaka. Na ndimite qui existe à kaka. Comédien nini. Oya yebi sa o ke sala SB. Maloba oyo moko ya nango. Biso to yebi ke Belleville na biso aza mutu. Lokwa biso nyonso. Ma lokute za mokili na été. Akosa mukie, mablo moi papa mba mike léger. Oye pena na lokuta munene boy na TV sila. Ba comédien belé, ba bandaki ko solliciter, ba solliciter pour yo oza nani, pour sala kanini. Belleville ne mutu amona ke nzonzi nga sede ekwei ekomi makambu ya YouTuber. Abi yaya lokola kombo eza nanu mwa muke sala chaîne YouTube. O sali chaîne YouTube mwana ya batu ya mukongo ya mumbata motema malamu mama social mama bevi peno parene no te lombe c'était vraiment bevi yo nzamba longola penzako chance na ngai ya kokota lola yo zwa no chance wana. Belleville a parrainé SB. Batu nyonso baza sur internet ba yebi yako. Comment yo si la on s'affiche na mobile ya batu. A mobile noto yo kokosa ba ngunguru nzangala ya bana na yo. O ba yako tia makelele pour ne rien dire.
Ils savent seulement insulter Batou, insulter les gens. Bah yebite ya na plateau ba ça l'analyse ya likambo a sepeli na ngote. Ah mais mango tela Batou ba mona ngo pe na contexte mususu. Ayebi ngote, ba yebi ngote. Presque Batou nyonso o ba soi-disant oyo remercier le ba ke ba soutenaka yo. Ba ya toujours ka pona ko finga belle vie. Mais chose grave, chose étonnante. Mutu akokai na belle vie asati. Mutu aza vie moko banda na yo mama na bango sila. Si na bapuku moko ya suka wa clôture ka mwana ntuka ya bapuku bakuluna. Mutu akokai na belle vie asati. Mutu akokai na bato balobe na belle vie basati. Epa na yo. Donc na yo komona lokuta o tendresse azaka na vie. Azo yango na famille na bango babakuki. Na ye komona lokuta oh bana no nyonso basutenaka bayagola bandoki bagrâce wele mbebe kwelo comme tamena 6-7 mingi ndeti mutu lokola grâce welo yo fifi yaka fifi mikolo na olinga nanga zone de turbulence te yo fifi lokola mwasi alatisa o jipon na mutu lokola kokopekisa mwasi na yo te lokola lisanga na bino bosalaka mpona koya kobebisaka lokumu ya Belleville Bible ezoloba mawa na mutu oyo akobetisa mwana na ngai libaku pokanda na ngai yawe Nzambe ekozala likolo na ye fifi au moins de grâce ouais là ayaka ko manquer Belleville ba respect ayaka ko koma ba titre le couté à buzo bana komba Belleville fifi yebaka ke yo pe na kati ozobet sa Belleville libaku yeba yo posa na part na yo onza bakani po na yo na yango sila ayeko kosa makasi sila yo kosa sila na yebi ko sano lokuta mais lokuta ya modèle wana sikoyo eloko moko makoka lobi ebomi vi na ngai sila Thérèse ya voilà nazongi place wana pona ngana bosa na mo eloko yango bolimbisi bandeko Thérèse ya aya ko finga Belleville na TV Belleville abotola libala batu Belleville bala mobile ya batu asa deuxième bureau Edo Muzamba mobile ya batu aussi la bando abimaka na esoka bando ko bima na ina kala mobile ya batu bino batboka na poto boyebi Edo Muzamba bayema ke pepa faire mingi ya Edo Muzamba ya na biso asa mobile ya batu Madilo à l'époque asaki mobile ya batu mama bia sans compter banani pour ne pas citer beaucoup de noms de gens ici. Lelo ake ko zape matala na pas ça on peut na célibataire té. Si la guerre zo matala na ke ça la kaka na mobali ya batu mundibu. Vraiment. Si la pona yo na mono ndele na sukiawa. La reconnaissance n'est pas de ce monde. Mais yo yebaka ke Nzamba futaka mutu kolandisa misala na ye bo sala o bino bo moni bo finga Belleville mwe mutu otika bino bo lekate azati na ye nanga mère de foyer la femme de papa Dodé awa so bino mo boheba seka eza robe te. C'est que zone de turbulence. Bino boye bat. Tokoti siko na malako ya Gabriel. To lobi to sukakina. Ba ebi singa ba ebi bino pe ngala ebi mabalinga la pe makaste. Mwa benzo kaza 8 ngai vina nga pasi penza. Moto ba de 6
moko zomi yoka moko mibale misato mitano minei motoba sambo libwa inzambe na bose na ngate libwa nde nefut po zomi eza 10 bomoti tokolobi tosukaki na 8 nakobosa na te malgré moi confusion ya kobenga ba chiffre na lingala ezoboma vi na ngai mais lelo tozali kozwa mwambe chapitre ya 9e chapitre ya Gabriel moto avimba makolo matama ekomi kotuta na tolo pe azali na problème ya respiration. Tomonaki ye ntango asalaki émission na ye epai Yves Ipane oyo nazo félicité madame aboteli ye mwa bebe ya sika bebe na biso nayebi te soki aza mwasi to mobali mpo asignifie te mais du moins félicitations bienvenue notre bébé chéri. Tomonaki Gabriel moto na kovimba makolo wana eza 9e verset alobi Belleville aye koloba ba français ezanga tina ezali trafic d'influence pe monoko ya Belleville ekomi kokende mupandi ezoli kolakisa ete Belleville akomi na suka kala mingi te mutu ya mutu ekolala po guerre oyo esila nakangi na obuku ba famille bota baloba na mokili omoni ndoki belela ye vraiment soso oyo soso oyo basoso oyo baselaka kolela kokeriko soki nga na badosala émission balobi omoni ndoki belela ye noki te akanga yo mungongo biso tomoni ndoki ya famille na biso ya famille libota tomoni ndoki ya vie ya Belleville ezali Gabriel tokovanda kimia mpona soko mokete po biso tozali ba Kristo tango tomoni moto azali zabolo aleki na TV mpona kolakisa biso ete alingi abomela biso Belleville na biso tokokanga monoko soki moke te ya Gabi zwa kiti oza daya ovanda na kiti bonga mabie bopesa ye bonga atia makolo bwe po makolo ndenge akovanda mingi ya vandi bwe ti suka émission sila kuti sila bengalaki akende ya Gabi na yo na Belleville oyo nzoto eza na malformation makasi eza nani ya Gabi en tout cas tango yo moko kotaka na douche est-ce que douche eza na kitalatala na web sok na oloba ka vérité hein je choque personne ya Gabi po yo est-ce que kotala elongi ya Belleville na régie babimisela na Belleville wana babimisela na Belleville kotala elongi ya Belleville ya Gabi totali na elongi na yo sans maquillage sans poudre sans filtre ya mbunzu na mbunzu misu na misu matoi na matoi zolo na zolo to vandi boye vandi boye po moni mikolo na oya boya aya vraiment boye po tango yo kolobela mutu ya tampo il faut yela ye olakisa ye ndenge yo bateli poso nzoto na Gabriel tango yo mitali na kitalatala ozala pe na teni Adana Eve na salopeta chocolat otali penda kozala tala singaluketu te obandi kotala banda na magula misape makolo na yo na kitalatala somba te soki kitalatala munene eza te somba kitalatala munene tia na chambre na yo tikala ndenge babota yo tikala bolumbu mitala po déjà na forme na bilamba déjà biso tobebi résultat pesaka so zala penda consciente parce que avant yakoya yo oya kolobela Belleville mabe to oya kosilisa lokumu ya Belleville na TV il a fallu que on soit miroir ya munene Gabriel aussi miré tu devais d'abord s'y mirer devant le miroir
omona forme na yo si na makolo nazoloba omitali omidumoni pela lolenge yo zali esengi osilama biso batomona Belleville tomona Belleville munoko ke mupanzi tolingo pese ave sa butu esimba te pour nayebi c'est de quelle intention na intention nini oyo Gabriel olobi ke Belleville munoko ke mupanzi beza ko banga mutu te abanga ka yawe nzambe pe na seza l'état a respecter ka l'état a respecter papa maman pe biso bandeko na ye a respecter a mutu nyonso Belleville c'est une femme bien éduquée bien instruite azama la prise loko ba tendresse te azama la prise loko la yo ya Gabi te yo moko yebi ke yo za na éducation te ya Gabi ndenga mabete parce que e bo sala ka ndenge nini po yo Gabriel okomi na TV obandi ko tirer sur Belleville pour envoyer Belleville comme ça to bandi na caractère to yé na forme na bonzoto na ndenga libanda to zui elongi to zui calandre to zui nzoto ya Gabi to kiti na makolo ya Gabi okokai na Belleville quel que soit la lolenge ozaki Ange Gabriel na kalawana obandola ta bilamba mikuse tikola ta pose eza musala na ezaki cop na yo mais ozola ta ona soni parce que yo ozala makolo oyo kolakisa batu te yango moni bando telisa mochoko makasi ya Gabi tu as osé ya koloba ke Belleville yena ba influence ba français ya pamba ya Gabi bandanga na yeba yo tina ndengo ozokende na yo boye komi na suka ozoke kodinda na libulu na sina yo ko formula ta phrase moko na français du début à la fin du en français s'il te plaît. Si Belleville parle la langue de Molière que le français, c'est parce que Belleville a étudié licencié en art dramatique. Dans quel institut t'es na INA? Parce que quand tu sors de l'INA, et alors on va Mélissa Rabatou donc au studio, il y a français. Tu ne peux pas sortir tête vide. Moi, non, bêta INA. La langue de Molière fait sa pépé na mounoko. Yab Gabi, il y a liboso là on yeb sur motu ya respecter Belleville parce que Belleville a tangi classe collé kayo. Na yoka otana li solo ya diplôme d'état te. Na yoka otana li solo ya certificat école primaire te. Oba na tsona kisasa ba obenga on le test de niveau. Te na FEP. Gabriel na yoko na li solo ya kotanga classe te. Na mona yo mungulu nzumbanga nzala mbala moko na théâtre. Oza jara bana o bakola balinga classe te na vie. Oza jara bana o bakola balinga conseil te. C'est pourquoi moni okenda bakinga kati okoka osala na mbongo eloko te. Ki mama na mutuka mo ndotambola ngo ekenda api. Bino moko na munoko parce que famille bota oyebi ke bazo se trahir na maloba na bango moko. Tanto ando ke kuna mukonzi ya mutu azalaki te. Mama ando pesa biso mbongo biso nyonso monta moko égal. Mutu azalaki la muninga ta na 100 francs azala te. Gabriel yo mbongo tia wapi? Tu connais les maboke non? Tu pouvais aussi faire mieux que Belleville. Lelo donc yo komi na yo marionnette ya ba chroniqueur ba ko pesa ba $20 pour ko même ça le coup moi Belleville na TV yo kati bat ba o sepela nao ngande tinga na kamwa na motema mabe na binote ngai personnellement parce que ngana yebi bata théâtre très bien ya na nga Jerry Kobeto que ça comédien na vivre na kati ya ba comédien makasi na yebi combien est-ce que comédien ça motema mabe
nayebi combien est-ce que comédien koko bomela muninga relation na ye pe koma ya ye nayebi nde bo fonctionnaka bon maintenant que zomona kinga kati Gabriel pourquoi ça la vie na ote pourquoi ça la pe nini Bellevue TV na yote parce que dans tout ça en bref et ça c'est la jalousie. Ya Gabi, laisse-moi te dire que tu es déjà à la fin. Oza déjà na souka. Pe vie na yo na vie à Bellevue et koko kanate. Nzambe nda komango. Na libota bakobota bino 20, 10, 15, 8, 7, 6, 4, 2. Mon na vie ya muninga mususu kaka songe. C'est la loi de nature. De la nature. Nzambe nda lingeza la bongo. Ezana mutu musu na famille. Nzamba pambole atala tabite na tombola bato mibale. To na tombola mutu moko. Parce que nzamba tali motema na bi yeso na pesi ye. Bande kone ba souffrir te. Ateli sko na tabite oh wana so na pesi ye. Baninga ba koma torchon. C'est pourquoi ya Gabi zala na courage ya kondima ke Bellevue a resservi. Zala na courage ya koloba ke Bellevue elle vit mieux que moi. Ezala vanité de vanité mais tangu to vivre na mukili awe sengeli bata mukili ba mona ke mutu o asambela nzambe nzamba leka na vie na etika bilemo parce que l'or, l'argent appartient à notre Dieu. Moi, nzamba zaka muta kolela te ba frère de ma frère qui c'est bon eh nzambe frère na le kana briser maté. Il a tout notre Seigneur. Ana nyonso. Nzamba sala batunsu bangolu ba sambela ta notre père qui est société. Batambela sambela ta o kombo ya tata te. Ayebeta notre père te. Menzaba poni ye kaka. Asale ngolo pambola ye. Nde ba Bellevue. Ezana mutu mususu nzamba koma vina ye kala ba Bellevue wana. Nzamba koma vina ye kala malgré bozo nyoko na ba maboke, moi ko tourner. Bozo toka, bozo souffrir, ba futa no ba malonga te. Mais nzamba sa koma ka livre ya vie ya Bellevue kala depuis. Malgré sa souffrance, maman koufi, Bellevue a monique mokile souki, papa koufi, Bellevue a monique mokile koufi. Nzamba baluka kana Bellevue a tale la musikabi tala kandi oyo. Tala kandi oyo soka yebe makambo ngana bombi à partir de 2020. Tala kandi oyo soka yebe makambo ngana bombi na 2018. Tala kandi oyo ayebi makambo ngana bombi na 2024 et na 2023 qui a recommandé le temps de la fin. Hey! Yaya! Ce que you ya Gabi moko boye, on y vit à Bellevue, hein? Et ça destiné par Dieu, et ça commandé par le Christ. Ya Gabi, tu ne peux rien faire. On va dire Bellevue, on a pas tout le monde, nous avons sopa bangolu na moloko ba biso oyo. On le kana ba vie moko boye na vie oyo ba kate que un jour. Mobile bon on me na mairie. Ba obenganga chérie. Et comme appelle les lamba mo bo sana ngope banda janvier tu o mona on a août et lamba za la kaka. Malgré ma souffrance, on trébucher na vie, nzamba ça comment livre la vie no kala. À ça comment vola mon kala, comment déjà bénédiction a établi ça le bien ngana c'est la carte au moment porté. Yo le Seigneur m'a abandonné, le Seigneur m'a laissé. Ya Gabi, tika na yebi so moni Bellevue. Bellevue azali li pamboli ko ute pa ya wenzambe. Elle ne pas née par hasard. C'est pourquoi moni bozo bundisa Bellevue nzamba o permettre binote. Boko bundisa ye oui parce que bitumba ezala kaka. Ye moko lobi na biso bitumbeza ye. Gardez le silence, l'Éternel combattra pour vous. Et ça par la Bible ya Gabi. Donc yo ya Gabi ndeza yo lingi na yo ozo fimbo nzambe.
Parce que tant que vous avez un problème, vous avez un fingi, vous avez un problème, vous avez une mission. Quand vous avez une belle vie, c'est que vous avez une ou soit belle vie a tourné dans la scène. Sauf si peut-être un moment, vous avez une belle vie, vous avez une belle vie dans le théâtre. Mais il y a Gabi tout le temps, tu es là pour Mukolo nzamba koluka tracer problème ya a trancher plutôt problème ya Gabi na Belleville pour Belleville ça na problème na Gabi te Mukolo ngo e kozala kaka peut-être sur scène ne bo tchaka micro Keba nzamba za nzamba ya kanda makasi mais il est lent en colère riche en beauté et ba famille boto ba bi ma kulu tout les lopenda donc Bible ya na mundimi je suis chrétienne. Ni na vandi to so na bino lelo na vie na nga boye zangolo nzambe ni tete ngolo nzambe ni tete la grâce de Dieu mais boye banga te mama pour ta famille bota yango ata tona mabena biso to sa mabena biso mais to témoigner toujours gratitude pour nzamba yebi pourquoi bomba biso na bomoy na sekaki moi si moko mususu kuna na yoki azoloba aloba nanga nini yekutu mobali na abala ya sala 5 ans. Yanga aza tina weko yo expliquer makambo ate. Ngala za nzambe nzambe ebinga na kombo nanga. Na sali 5 ans, il m'est vêtu. Ala lisanga na beli na ki hôpital. Moi na ngatanga classe na école malonga. To liaka to kama fufute. Tangu yo fole ka ngai moi je fais le YouTube. Pona nzalati. Et a musala. Et des négociations mais paye d'arabiso mbongo neza lengi makasi pona oliango mais attends la scène dans émission je suis pas esclave ya ko kaka atel kambolo be était sorti mais la tique était na eka na TV pona finga langa mutu moko boy non soki ba moninga na yena tombokeli mutu na TV c'est que mutu wana akena belle vie mabe mais na esclave à YouTube té s'il vous plaît na esclave à YouTube té le quoi ba tendresse le quoi ba Miss Lolo tellement qu'à son tableau de bord, il y a le but na tout est la belle vie de bordure, na tout est les bordures, na makamba le kuta, na makamba il y a le kuta ya quoi inventer. Nyon so zo lonka pa bebisa le kumwa mutu. Boli ambonga masumu. Boli ambonga masumu. Siko si la yebisa biso nanu. Ndenga yo ko présenter biso mubali wana lelo lobby. Libalo bana na ba obela la TV o ma ke vie asile na batunene so saka lokuta na lokuta comme cela ne suffisait pas ayeli susu ko ya présenter so mobile ya batu Gabriel répands-toi laisse la vie de Belleville tranquille kanda nzambe zaka mabe yo kanza ndengo yaka na TV wana lobby ofingi yo baluso yo moko na nuzana na conscience ya santé na yo na lobaki on lobby santé na yo Gabriel eza mabe muto akosa muninga zate boy muto akosa batu bazate comment na yo déjà boy to so mona déjà o ezali cholestérol eza ya komata sucre eza ya komata oza na problème de respiration c'est le moment de chercher Dieu parce que oza na ni na 60 ans te ozo mériter qu'on vivre pour na bana na yo c'est pas le moment yo koloba mbuzo bana kombo a belle vie ça t'apporte rien yo kasi soko yo ko dénigrer belle vie na TV et kolongola belle vie o azate laisse-moi te dire ya Gabi. Au contraire, ekolongola yo pe maladie yo zango na nzoto te, bo santé za bien te. Angaye. Santé za bien te. Et ça m'a comme ça quand même photo ça, on dirait un voûtement. Tanda on m'a dit vidéo wala, oh ba kati wana, parce que c'est la émission. Makambo ekosi la boete, mutu fo la ndem ko yo kufa, ba vidéo la ndé yango ko sala succès makasi. Alors baki mutu fo la yemo ko mutu elali. Belleville aza lokwa ba Diana te. Soki ba Diana bazaka na protection ya Nzambe te, Belleville aza na protection ya Nzambe.
Et ça na bateau ba sangana en ligne. Ba sa prière pour la belle vie. Ya gabi olekela wa pour dousola wapi. Belle vie azama kila faible lokola nani te. Ya gabi yo yebi makambo loba na mira Satan ebemba mira dans sangwa mira essayer mira sa koufi. Toi tu as toujours été méchante envers les autres. Tu as toujours été méchante envers les autres. Oyebi makambo loba sur miraesa ebembe o ese kufi eyebi suste Gabriel mo beto tournaka na maboke tellement que ça empire du mal oza l'un deux oyaka ko toute la miraesa bordir do oyaka yo penda o toute la tina diana bordir muta sa kufi atenga za bonga ta kufete ata la muki na kolinga ye na mwana na ngate. Moi, je suis Diana, je suis Diana, c'est maman. Olingaki de Diana, te olingaki de basi à poto, po baza basi à poto, moi no escroka bango mbongo. Diana lo kwa za muninga no théâtre, ane lo côté oyo profiter nango en fait. Mais ça m'a trop ya gabi. Ngaso nazaki yo, mais luzizi là. Ya gabi songa nazaki yo na rotskota na distraction ça la émission te ou bien si mon médecin passe au dernier diagnostic à santé na yo yo moko yebi ou bien ndenge nini soki ya solo yo ozali mondimi ya bima oza mwana apôtre bolela mama dedeli inzola a utotika biso mwana akoli ne kambeli ya bima. Yo quoi le belle vie ma bien na TV ta? Oui, na TV ça kana normal mais ya gabi ina komona yo. So to bito zongi sa ba vidéo ya kala total yo yango bi muto azaka muto akoma na nzambe te. Heureusement que belle vie a sa na famille libota. Heureusement que famille libota ils ont soutenir belle vie. Merci beaucoup famille libota nzamba bomba bino moko na moko nzamba kota kimia na motema na pe na libota na yetika bozali nzamba yokela bino mawa esika nyonso mutaso le nzamba nzamba résoudre ba problème na ye bato ba obela ba bika na kosuka ne bo soutenir ka belle vie nzamba kanisa bino yaga bezo mutema mabe yaga bezo mutema mabe oyoki santé no moko mawata. Yo koma ka muto kolata ba nyau na makolo ba nyau mama ba kecho ebimaka na batomboleza ka pepele na be ngo ba nyau ba collège wa mi o pepele do koma bongola ta robe collège ozaba mama bazana Lubumbashi pona Lubumbashi ne balata ngo bongo na maputa pe malili na makolo vie na e basculaka santé na yo koma médiocre mais yo au vandi donc on s'apprendre qu'à la belle vie. Yo zo tirer kaka sur belle vie. On zo tirer kaka sur belle vie. Est-ce que belle vie m'ta pesa maladie au bela? Ya gabi o yebi et là on dit ne sala que santé na yo comme na niveau comme wala. Ke lukanzambi. Tika belle vie. Belle vie ça focus boulot. A focus boulot. Tika mwana batu mama oyo ya Gabriel likambu nini na belle vie. Malade ozombe la belle vie m'tapelle ça en route. Ya gabi est-ce que yo yeba ke yo mo le kana TV pour nous expliquer ce que ça un problème d'aspiration, oza problème ya respiration, oza problème ba rein. Ono luka ndenge nini soko ke na mikile ba pa ya o. Soko ke na mboka ni soki na Suisse soki wa pengo po ba ke lukelo solution. O bon de la nzambe longo ngaso na zaka yo me luzizi la. Kolo lobi nini ya gabi. Soki ngai place manazaka yo elombe cc. Mais luzizi la. O kangami nzambe lokwa Jacob. Eh, nzambe na kotika yo te. Mais yo c'est pas le temps et yo les canapés on se tirer sur belle vie. Ben yo en bonne santé, à part malaria na typhoïde yango malili na tobela awa. Na moi je faisais makasi moi grippe, moi mutu pasi pour travailler mingi, et sengi moi kisi, moi migraine na mutu po migraine si là, moi kisi moi nini. Ya gabi. Mais va na problème na yo ta.
Yondo za bango zo bunda na santé, comment on li pa mukie boy. Ba pekisa okolia po matakilo na nzoto te tala vie ya mutu nde komi. Est-ce que yo za mutu ko yo leka na TV po ya ko finga mutu lo ba mabena mutu. Belvi mundo ko ke mupanzi ngo pesa AVC. AVC bongi na yo po na bituluku ya ba maladi nyonso o za nango. So ba bakiselo la AVC et ça lo bien makasi. Po lo yo lingeli yango belvi. Et ça lo bien makasi ya Gabi. Ya Gabi tika motema mabe na belvi nzamba ko beta yo. Ya Gabi tika bondoki oyo so la qui s'envers belvi nzamba ko ya ko beta yo ya Gabi. Mutu nyonso babundisa kete na sa moya. Attention. Et ça na bato bazana le mankolo linga na batunete. Loko ba belvi loko ba biso o nzamba linga te. Lelo la moni na mona ki lobi mona mo baba basi mo so mi sa to so ba basi so ba mi bali ba fo compte ba ko finga na commentaire tika ya Gabi belvi na bino te boya na matière ya mokili mobimba yo mwasa tsundiata loko azana na posa miniature mama eza problème te eza na problème te tudo yo ki déjà loko lingo sala. Soko bengi saka mobali no sundiata na poto te tali belvi te belvi matafio ki na poto. Tu comprends ma belle? To si ba yelinga déjà sango wana ba yelinga de matière. Moi si a sundiata lokola yo lingo ke ne koloba mamba lokuta kune pa mida na ese ozala makasi. Ba famille bota pe ba na poto la mboko yo vandaka. Batu pe ba yebi matière na yo ba koye la biso matière. Isa problème te. Obonga maka. Tu comprends? Moi si asundiata na bengi yo combien de fois? Kende pesa matière pas mida na ese ndengo lobi. Mais ba famille bota o bazala na yo peta msu mutu okangani na appartement na immeuble. Aza famille bota ayebi vi na yo ayebi makambu na yo ekoya okokota na buku loko a Gabriel na sila okokota awa tokoyela yo tokokesu na matière okosepela kobanga na yo te internet eza kosambwa na kopike ba crise a bon attendeur sali Gabriel yo lokola yo vi na yo otie yango ka po olobela belvi mabe oyo kani po na belvi ekomate ekomela yo moko po de oza na 50 maladies na nzoto. Gabriel on a 50 maladies na nzoto s'il te plaît. Nzamba ko bakselo 50 samba ba pa memo mbangu. Continue ko finga belvi, continue ko tonga belvi, continue ko mabe po na belvi. Ko lemba na yo te Gabriel. Me kanga eloko na zo ebisa yo. Babundisaka mutu nyonso za ya kobundisa te na se amoi a bon entendeur sali. Merci beaucoup na famille Bota bozaki ebele pona kolanda biso bozaki ebele pona kolanda ngai. Merci beaucoup pour na ba j'aime na biso merci pour na ba j'aime merci pour na partage merci pour na ba commentaire na bino encouragement na pesi bino merci je linga bino nyonso na poni mutu te na linga bino nyonso famille Bota mère a comme film avocat la justice. Belle vie. Bella de mon cœur, ma soeur chérie. Akoma qui filme, avocat. Oh, et kokota mon colonel. Jeudi, na mona ki ne mera tsaki. Jeudi, le toi mardi, les présentation à acteur, l'obéza extrait, jeudi. J'ai dit le premier épisode d'Avocat et Kota. Focus, Belvi Kandi. Focus la patrona. Notre Okapi de l'écriture. Notre Mama Kioma. Notre Belvi. Notre richesse manganèse, coltan, diamant, cuivre, or. Ah non, Belvi Kandi. Où me la ma sœur? Où me là vraiment, on t'aime beaucoup.